congodialogue.com. www.congomasolo congosolola.com. kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mamba Sikadi. Chose promise, chose due, fidèles téléspectateurs, nous sommes à mesure de vous présenter ce soir cette grande émission avec un grand artiste qui n'est plus à présenter. La fois dernière, on vous avait parlé, avec JB Mpiana bien sûr sur le plateau, on vous avait parlé des Loke Jazz, créés le 6 juin 1956. Et les Loyoboye, Mbula Eleki, Ebele, on vous avait promis que toko solo lana papa Simaro, toko yoka li solo, toko yoka ma solo, et pas y a ba témoin vivant. Ba oh ya biso ya vivant, to bi ba adresse tozo kendo luka pour tozo histoire. Est-ce que eza boye pour na bandeko nyonso? Est-ce que eza boye pour na ba témoin vivant nyonso? Toza déjà na mois de juin, na lela rambala na mbala. Bandeko basala nzembo ya indépendance tchacha batikala bazalaka 7 batikala mibale et moko azalaka na mushi awa vient na biso Petit Pierre mususu azana bandalungwa kaka awa mais bazaka kaboye or nzembo wana eningisa Afrika mobimba vie brazos na bandal vient na biso Petit Pierre awa kaka na mushi awa mais tozota la bango on dirait l'autre on dirait mutumo boa otalaka elo nyonso. Or, baza bateau, il faut tout valoriser. To interpeller gaga, oazan lito ya royoka, ayoka. Pona lelo to yambi papa Simaro, ndomanueno, nenge boyebi, masia pour les intimes, et naye ezalara toujours li solo ya mulai. Yango to fungoli robinet na biso siko ya boye, to panza, to panza, to fungola, to fungola, to yoki sape ba o balingi ko yoka. Et to yoki sape na ba balingi ko yoka te. Bo balingo yoka te, bo yoki na makasi. Papa Simaro, bonsoir. Bonsoir 33. Nazana esengo ya koza lisusu na yo. Pambate mbaleleki nazareki na ndeko JB Mpiana azolanda biso depuis États-Unis to pesi mbote. Na lobagi likambu ya OK Jazz, ye kutumtabeta ki solo ya OK Jazz, nga na rappelai kaka date et puis na ndenge na annonçaki ke to ya osala émission na yo. Lelo tozana yo tozana mois de juin, eza énième anniversaire ya OK Jazz o esalama le 6 juin 1956. Papa Simaro, ozalaki déjà kobeta musique, mais ozalaki wapi? Na 1956 tango Franco asalaki OK Jazz. Franco basalaki OK Jazz parce que asalaki de mon côté. OK. Bazaka na Rossignol. Oui. De la Lune. Et donc Ganga Uti Braza, Celio, bangonde basalaki na Lièvre. Akobeta clarinette après Subeko ya. Bon. On a yala na mutuna na yo. Gai na zalaki ana lingwala. Et comme lingwala tant biso ko to benga ngo Saint-Jean. Vous avez un orchestre na biso ya quartier, to benga ngo micro jazz. Do signification na ngona koka ko lobango ti lelo te parce que motapesa kango professeur Ntangala aka professeur à l'Académie des Beaux-Arts à Koufa. Et sika étoile ezali ebunga na gate. La carte micro jazz balamusu natindaki yo kendo kotala ndeko moko awitu kufa. Malheureusement ki nazaki na kisasa te. Nzomambo. Nzona bana kini. Bango na leki ni Alfonso yepe akufa. Bango tazaki likanisi ke awa na kati na Saint-Jean toza la pena ma groupe na biso moko et c'est plus ça bato. Toki na bar mi balé. Mon pays awa na Kalemlembe et puis na Congo Zoba à l'époque. Donc j'ai la chance de saluer concours il y a WAP vedette. Brahim t'a organisé concours wana. Il y a concours wana to zalaki 117 groupes. Bazako Luka WAP vedette donc les artistes en herbe. Mais na bolingo nzambe groupe yonga simaro na kati to beti to bimi premier. To gagner nani piano moko, clarinette, na contrebasse moko ya hotelama. Attends, tu as un quartier zalaki fête munene.
parce que ngonga ipa na weza mukuse bon Mikra Jazz bandi komata. Mais à partir ya concours wana na sali connaissance ya guitariste moko Raymond Brink de son vrai nom Kalonzi Raymond azaki un grand guitariste. Tango wana tozalaki biso Holanda guitariste moko américain Django Reinhardt yazaki na misapi mine. Mais soki azobeta guitare na butu kolanda mikolo yo on dirait basali bango les années là batangi payé. Avec une rapidité makasi. Donc on a quand il y a concert wana na découvrir Raymond Brink bango était qui bosso na biso. Donc na borda qui est aya na orchestre na biso awana na Saint-Jean. Aya qui to bani ko répéter parce que ya zela qui na capacité ko lekangai. Donc ngaki na yekola. Et tant on dirait à ce pela qui n'a ndenge ya milieu côté quitté et comment qui ngala landaye siko na citas na balabala ki goma pembeni ya guitariste na biso Bwing. Oui. Donc on a ko kende kuna kuyekola. Mais Mikra Jazz est comme le kola moi nani alors Joral Madiata boyebaki ye. Oui. Autaka braza kutanga banistango ye spectacle populaire ezalaki esalamaki awa. Chaque week-end, spectacle populaire est à la commune. Donc, ma diate est animée. Mais il y a un proposé que tout ça, l'orchestre, la Congo Jazz. Congo Jazz, il y a Congo George, il y a Congo Bar. Il y a un traité qu'on a, tout ça, l'orchestre Congo Jazz. Vedette. Chanteur meneur à Diata Gérald. Mais alors, tout ça a succès. À partir où on a comme on a espèce de plané, ça parmi les artistes à l'époque. Donc, des chants qui accompagnateurs. Des chants. Des chants Mwamba, Kuluto ya Nico Kassanda. Après, le vieux Brazos Mwanga, Mwango comme on a eu, et puis on a Nekulanda. Bon, et ça a mis que Sangwa poto et bandi. Badiata ba sollicité ye fa kende na poto. Ba sollicité pengai. Benga na yebite matière ni nzamba salanga na ngona ngana na poto te. Bango ba kindeki. Tutikale na Remo pe yaki. Neko tika na Congo joa na ngai moko. Tozolite tant bien que mal mais talaka ba vele to na ba ke donc vele tikale ka ngai moko. Donc, on voit Henri Boule comme soliste. Moi, je suis dans la famille, il y a la famille Boule, on a un testament Boule. Mais il y a des étudiants. Tant qu'on a besoin d'un concert, il y a un beau lobby qui compte à Blocoanate. Bon, nous avons débrouillé comme bête à Awa, na Lingwala. Par moi, je suis avant Willery, Combo et Kimi, parce que je suis Peliki. Si on place au Salama, na OK Jazz. C'est-à-dire, Vicky Longomba, quand on va outer la table est ronde, il faut ça l'orchestre naïe. Negro. Bakamati Bolen, Moutazalaki, mi solo, nan tout ça pas, ça l'orchestre voilà. Il y avait des vedettes dans la carte. Bon, place où on était Kalipamba. Si on n'a pas remplacé Bolen, il fallait pas qu'on attende comme quand on a bandaka, bakobenga ye Dombosco, tango que j'ai ça la tournée na yewana bakutaka ye tango basali wana masumbu ko donc avec un bon guitariste. Non ba le bito lukatike, on kamata Dombosco. Mais na kati ya kozeri wana ndeko moko azwana ki wana ona yemba na mabele mukona kokufa kake ko beta. Chita chima oye pisaka batu maloba na suka. Jean-Jean Zaki, le secrétaire particulier, il y a Franco. Mais tout ça qui est dans Bandeko, dans le qui est Bango, avant que jazz, donc Moujos, na Kwami, na Piccolo. Mais pendant Nini, pour nous, comme un musicien ou un musical qui est Simara, allait à la carte. Ça, Franco a tenu. Est-ce que Simara ou l'Inga, il y a un jazz? Jean-Jean Bengana qui nous soit naïe.
wana nazovanda na Victoire A51. Pourquoi moko boye namoni Jean-Jacques kotala ngai? Abi Simaro, ponga na yepe toza kotambola. Biso na kisasa tolinganaka. Tolinganaka même artiste tolinganaka. Bon, nini abi non na OK Jazz baza na besoin na yo. Ngana bi ngai orchestre na bino wana ya minene. Et pas bazo benga Franco sur cette de la guitare ngana kenanga kunante. Je sais qu'il abi non. Tika ko kanisa lobi opesa na réponse. Après quand même na tiko kanisa na bino finalement na ko évoluer te. Na ke na ensemble déjà yebani. Ko kota na ngana OK Jazz na ke. Premier rendez-vous na ngana na Franco Salamaki na bar Kebana na matonge bokilo ya Joski. Na komi wana na Zeli Franco le wan Franco ta mona Vespa ya kutinga na tuni Simaro boni. Robi boni ngabi non. Na ndimi to travail ya boyo lobi na tongo kuta biso na 7e rue na boulangerie Loningisa. Studio pesa la kiwana. Ko kota ngana OK Jazz yangwana. Bon, puisque le soleil est mon laï. Mais tant que basali OK Jazz ngana zala kité. OK Jazz est salami en 1956. Na OK passe mingi na motema tango lobi na ngayawa. Que tout ça lelo en moins de juin. Donc au fait iwana ya mbotama ya OK Jazz leki kaka bongo na ndoto. Bao bazo kamba OK Jazz lelo eza la famille eza la bana ya Franco. Basali nini pendant jour wana ya le 6 juin. Basali nini. Donc héritage odia komela eza malamu me kanisa pe pa nini tout. Ngana zali na no vivant na zolo banano. Mais mongo bakwa komona nga parce que ya zala gite ya mwana abotami na 73 ngana zana ye zana Tanzanie. Ba mission bazo beta leo na ND3. Moto maka zaki témoin te mais ngana za témoin. Zana 79 ans lelo. Moto moko te akoki kolimbola li solo ya OK Jazz sauf ngai Simaro na ve Brazos azali lelo na bandal. Azali encore vivant malgré santé zotungisa ye. Alors, tant que yo au côté, vous autres travaillez, et sous Jean-Serge, na bande comme sous mona ki ndengeni pe bo évoluer ki ndengeni. Non mais ngana kuti sous Jean-Serge j'étais. Et sous Jean-Serge tant baye monsieur Dino asalaka édition moko édition Nsengo. Bango nyonso na ba Nino Malape na ba sous ba ken édition Nsengo na ba Papa Noël. Donc bango bato asali ba cha. Ma yuyu simbanga yeko bangelo côté. Histoire ezalaki ma nako pesaka yo limemia parce que oningaka oyeba histoire. Parce que bolimbi sangai ngana monoko kindumba te e bato bazo boma histoire bino. Monoko kindumba ezarandeni. Mais parce que nako la vérité soit na meno vérité bi ba fingingai. Non. Ndem monoko kindumba. Ah oui. Bolingi koyeba te ezalaki nini lobi. C'est comme liboso na bino bato bazalaka te. Ke mokili bandika tango bino boye. Bozo fabriquer ba artiste na télévision. Lelo soko tuni ba musicien ya lelo. Premier clip salama na mboka na biso esalamaka na nzembo nini na artiste nini. Bayebi te parce que balingi koyeba te. Premier clip esalamaka wana nzembo ya Nzale Rochero. Ya mibale ya nzembo ya Simaro Mabele. Nansevana motasalaki mabutaka na Canada. Belelo yo kende kotala mokolo yo mama ile la le kakala dimanche. Ebite pa na biso kozaka ndenge nini. Nazali na il faut bana ba remplacer biso. Mais bana nini? Et puis il faut yebake na botama na tata na mama. Mwana mama mota yebaka isika bakundaki motolo ya mwana. Et mwana yebaka pa bakundaki motolo ya mama te. Bana lelo ba luka place ni bakunda mitolo mama na bango. Ba luka te. Bango basi bayebi. Motolo wana tango tobotamaka. Eloko bawela ka balongola na nzoto ya moto ezali moto. Baki kokunda yango.
mais motolo wana ekovanda kuna ti ekozelaka yo 33 mokolo kozonga mais soki ewumeli abi 33 otikanga na mabele ya mokolo nini okozonga. C'est ça la mort. Faut que nous rejoindre les pas otikaki na boumbu. Ok. Et Papa Simaro, vous travaillez dans kati ya OK Jazz. Ba réussite ya OK Jazz ezalaki penza ndenge nini? Ezalaki nini pona yo? Ba réussite ya OK Jazz d'abord yemoko franco. D'abord yemoko franco. Na koti na 61 na koti franco grande star. Na memelaki franco o na memelaki yaki après mais quand ngana kendika na ko yekola o franco asala. C'est ainsi que na lobaka na éviter malasi ni nako pakola na parfum ni nako pakola maloba na ngai pe motandima. Franco a fait de moi Simaro. Orchestre OK Jazz comme singa Simaro parce que grâce à l'orchestre na ba découvrir talent na ngai. Que Nazali un bon compositeur. Usuki wana te bolatsenga kazaka ya poète. Monima Baoba grand parolier. Franco azaki musali. Franco azolemba musalate. Tenez. De ko donner le son. Azaki meya, azaki mesena linga ki peya corriger. Bango patron na biso. De Nogotanga, donc Basele, Rochero, na Franco. Do Azwaki Mbongo, a bengi artiste. Basala orchestre Révolution. Yoka combat orchestre Révolution. Na kata Révolution wana ba musicien nyon sa makasi ya OK Jazz bakendeki. En tout cas des soins na kutaki ekuna zalaki monda ya des soins et binisa Afrique. Des soins accueillis. Isaac Mosekou, le grand saxophoniste, Azaki Bamboué, Moutayaki Nayawa Benatar, accueilli. Jali Christophe, accueilli. Bonalo Bake, Nekotika la Ngai Moko, na Yulu, Aoutaki Braza, Aoutaki commandant to Messana Kite. Babengi Franco, le Rwanda, portable à la Kite. Jean-Jacques Naposte, Franco, ayebisi Franco boy. Est-ce que yoki sango ke OK Jazz nyonso batu bakei basala orchestre moko boy. Franco atuni Jean-Jean. Banani bakei atangeli Franco atuni boy. Simaro pe akei habite Simaro azabi lobana Simaro azilangai. 33 Fozala Simaro. Oboya ba tentation wana nani aboya kambongo na mokili. Mengai la patience na boya kambongo wana. Est-ce que esalamela yo mbale belé ko boya mbongo? Oui. Po wana kozala moi litanga ya mai moko na kati balé. Fozala Simaro nazaki encore jeune. Léopard, ba jeune abiso badui ba Vespa, ba ko tambola la Vespa ne kisasa ningani bashi nyoso sima ba Léopard. Ngana za même na véloté. Henri ngwana tout ça zalaki na kati ya organisation ya ndeko na tanga ikombo. Non. Ya Denis Lawson. Ah oui. Et après-midi ya ko mona ngana ndako. Alobi na ngai. Poto ebena ki bien. Simaro boni vandi boy. Ngabite na vandi na ngai. Ah. Nous avons besoin de Vespate. Non, si on lui a dit Vespa, tout de suite, tout on a élevé Congo. La Julie Vespa, le Kolabaninga. Naseki, tout ce qui est Kende, Natika Kanisa, tout le monde a lobby. 33 fois à la Simaro. Bandeko, Tokola Kinabango. Kwami avant Kende, na OK Jazz, tout ça qui est na Congo Jazz. Tout ça qui est na bar, na bisumoko na Kabindawa, Montana. Ezalaka ya ndeko na biso okamba équipe yo na komi wana na kuti Kwami azana Tonis 20e zaki na valeur Mercedes na couleur rouge bordeaux basombi yango awa na hôtel de ville esalanga pasité zo ate nazali na sengo na pesi yembote il faut zala Simaro
So na bien la simaro peut-être ce temps elle a quoi expliquer yo. Na 94 non 84 je crois. Toke na poto baninga batikali orchestre nyonso etikali ngai nazongi sasa na raison moko tozaki na ngonga na ye Franco na ye wana kuti baninga batikalaki sali ok jazz oyo eningisaki sasa etikalaki mboko boyebi bino nyonso Nzambe atindelenga Carolito tosali maya tosali kitikwala Papa Noël aye kosala Bon Samaritain équipe orchestre du makasi pourquoi moko boye na vanda toza na kati ya 1 2 3 ndeko moko na yebi bien na kotanga kombo na yete abenga na libanda na bimi abi simaro yo kotikala ka mbula na mbula sala ke pas simaro pas Franco yo koma patron te mais aussi komi patron te tala ndenge zo tondi sabar toko pesa yo mbongo toko tinde ona poto ozoba instrument tikala ko kanisa na yako mona yo lobi na tongo afungoli coffre ya Mercedes otozobenga lero wana soko tatu soko nini balia se tondi maboke ya ba lera à l'époque Zaïre akamati liboke moko apesi ngai alobi kende webisa maman kelani alambela yo eloko yo lingaka mais tikala ko kanisa pona bolamu no pona venir na yo a démarrer na ke na tikala na mbongo na maboko na ye na yebisi maman kelani ngatala mbongo bapesi ngatali solo nango abino ko sala eloko wana te fozala simaro oyo boya mbongo tozala baninga bakomi na ba voiture benga na bandi na Solex tokomi na Peugeot to benga ngo suka nango Vespa balaka ngana kende te na yeko somba yango suka nango na zui voiture nanga liboso na zango ndenge nini Franco azako yeba toujours valeur ya moto Franco ameminga na nginingidi epa ya Maman Monique Sonia tokota zokota na lopango ngai na Jean-Jean biso tikali na biso bango bakoti na ndako basola parce que Franco alingaka bala Monique zemo kaka kenge okeye la kate na jos moke na motema boyebi mingi te ya wana nzembo ya mapriere na lobi soko mpaka moko akufi bibliothèque ke soto botuna ki ete yokakolela na ngai na losambo na nga mwana mpaki nabotama na Afrika na mboka oyo nga naponaka te o Nzambe o na libota oyo nga naponaka te o Nzambe o na famille oyo nga nabotama etonda ndoki etondaki eto etondaki bala o Yawe o nayo nasali konyokoma misele Nzambe moko yo nga na ya moka ya makambo otindanga na mboka oyo bato balinganaka te bato bazali kosambela Nzambe kasi balingi moto ya Nzambe asala te o wapi ntina ya losambo Bible na maboko lomingo nyonso na ndako ya Nzambe bandako ya Nzambe mpe etondi Kinshasa mpona nini na mboka oyo bakabelaka se bibembe bazali na bamongo na babake kasi bazengi mitema ya kokaba moka baboya monima pasio esanga mpaka batumba bashi babanga iswa bomona wapie Sylvain Boma bana leyo Docteur Daveno Docteur Lusaku Munu tina nini bokopesaka ordonnance na moto azali kobela mpona nini bokopesaka ordonnance ne bembe te
ebembe ezali na besoin kaka ya forme dodo balobosomela ngai kisi ntango nazali kobela ya Médard ya Monika Patrick Mangasa boyebisa saleo mobali ya mama Esther ali na Londres soki mpaka moko akufi na kati ya mboka biblioteke moko ebungi akei na sekre ebele na kati ya cercueil soki botunaki ete soki bosololaki na ete excellence opima na mama Charlotte professeur yoka yo mpe professeur mopapa soki mpe okomaki babuku te o pasio ndekoma nalingi natuna moye ale ejata nalingi natuna moye wase kwa mokuwa bongo na nini tokomonaka boye na matanga tokomonaka boye o Nzambe soki moto akufi tokomonaka boye pembeni ya ebembe tokomonaka sebasi bakoyemba bakobina bakolela mowe mibali bavandi mosika kopo ya kapela maboko na kopo ya masana bazali kolia nguba na makasi bajene bazali kosolola avenir na bango bapaka mpe bazali kokanisa pase na bango ntango bazalaka ye ntango babinaka rumba ye babinaka na kongoba babinaka na visavi rakale na african jazz franco na simaro na ok jazz rochero na niko na africa fiesta national jano momenga na vox africa chaque dimanche na Ogrion Bar. Oh, okendeki kotala bilanga na bango bakambaka na bango te na bilanga na bango bakona se masango na bango nyonso mandefu na mandefu wapi kulutu wapi leki nani moloni molei mpe nani mosombi biso mpe baseni babola nani akosalisa biso mokili ekomi komplike honorable Zakari baba baswe memola kauki na moyi na fulu makuwa oe kauki na moyi na fulu oseka yango te botama mokuwa te ezalaka pe na mosui na nzoto lokola yo ezalaka pe a bonne santé lokola yo bakokomaka mpaka te soki olekaki na bolenge te oleki bangaka makosi ya mboka na nzela ya mosala bangaka makosi na yo leki bangaka basi ya bayaya yo elenge mwasi bangaka mibali ya bakulutu yebanga maloba mabe epai ya baninga leki monoko ebomisa kolola yango ata nalibalake bana maloba mabe na moto mbopani aye na ndako o jenie mwana banga makambo makobanga yo bankoko baloba yoko
bapatriote tosaka mibeko ya leta ye mokonzi te peple moko te azali likolo ya mibeko ye mboka ekotambolaka bongo ye mboka ekotambolaka na mibeko ego mwana ye bakosi ya mboka ye na nzela ya mosala bangaka bakosi na yo ye leki bangaka basi ya bayaya ye yo elenge mwasi bangaka mibali ya bakulutu mwana bangaka bakosi ya mboka ye mwana bangaka bakosi ya mboka ye na nzela ya mosala bangaka bakosi na yo ye leki bangaka basi ya bayaya ye yo elenge mwasi bangaka mibali ya bakulutu mwana bangaka bakozi na yo ye mwana bangaka bakozi na yo ye mwana bangaka bakozi ya mboka ye tosaka mibeko ya leta ye tosaka mibeko ya leta o mwana ye tokende bolobi tokokoma te tolala bolobi ntongo ekotana te sikoyo tosala ndoni me ntango nakoti naluli voiture moko ezalaki wana franco asoli aye abimi ekute biso na jean-jean simaro voiture na yo oyo akamata ngolobe na ntongo na langwe na esengo elero wana nayebi nano kotambisa voiture te voiture elalaki wana lobi na ntongo na yo okamata simon mokeyo azalaka dromere na biso ye mataki okamata voiture wana nayekoli kotambisa voiture awa na kankokolo soko franco akabelaki ngai na loboko ya mobali te me akabela ngai loboko ya mwasi. Alors ntango wana Franco de son vivant bozobeta banzemo na ye ezalaki kotuka mingi ezozokisa bamisusu ezosepelisa mpe bamisusu akoyemba epai boye bino basi ya bilongi mabe epai boye oyo ememaka na prison eleni epai boye mokolo tonga botoli tonga kozala na ye pembeni ezalaki ndenge nini bozalaki na bobangi nzela to ezalaki nini po ezalaki lokola mutu moko boye abanda kosola na ye bien na pouvoir yango abanda kotumola bato nyonso azalaki protégé alors nakendaki pembeni ya Franco koyeba likambo nga na Franco toaki age moko mbulu nga naza nango lelo soko Franco azalaki vivant ye pera ezala na mbulu yango mais nakutaki ye déjà grande star Franco azalaki na style na ye Franco peintre ya société akolobela bino akotombola na mongongo na likolo na oyo bino mozolobaka boko yimaka na sese ezaki esili na ye mais ekomaki lere moko c'est comme si bato banda kobanga même bakonzi banda kobanga Franco ke aki pembeni ya Mobutu na nani te
Le maréchal azalaki simplement fanatique ya Franco, fanatique ya OK Jazz. Naza témoin na makambo ebele. Mais comme azalaki mokonzi ya mboka alingaki baartiste biso nyonso. Franco azalaki osali kambo sikoyo na poko ayembi yango. Di to perdre, vous avez un ordinateur, mais Franco a déjà un ordinateur. Franco a ça nzembo tout de suite et bimi sali succès. Franco a pas ko tuka batute, mais banzembo ni za ko pesa tule. Na bambula wana ko yeba nzembo wana te. Pana ko corriger ki ndumba moke banani na sangi na kisasa. Ngaraba petit mbango yesili. Ngaraba oh pesa ngai 200 oh pesa ngai. Déjà le Rwanda, Alexis Azosala, Zebola wana kisasa. Vous allez m'accompagner mingi boye bité hein. Dena lobaka l'heure ya kotunaka yango yo ko nazana wana mapema. Motasala ki biloko wana maître Gomete torauti kokenda. C'est ça qui parce que ça dit na orchestre continental. Mais Papa Simaro, parce que au lobby, il faut Zala Simaro. Est-ce que, et comment qui concurrence était, Ngando mi balé, nakati mai moko, parce que Franco Zalagi n'a succès, oui, il oppose un succès, et ça là je me rappelle encore à une période de comment il non, ok jazo ba outi poto. Bao betana OK jazo bazalaka déjà na Kinshasa tango Simaro azonga ki sangana ki na baninga batikala na Kinshasa guerre entre Maya na banzembo batapoto bayaki nango bobanda ko banga teke bangando mi balé ba vivre na liziba moko omoni soko botama na lolendo komi bo manzala moko mususu ye moko yebaka valeur ya moninga 33 ba terroriste bapanzaka avion ebele bato bakufi mais ebele bato bakufi wana se bazaki na likambo ba terroriste mais babomi avion kaka pona moto moko bango bazaki na besoin pe bato bakufi mais na bomengo pe ko uza bomengo na étoile na ngai ba réunion étoile na ngai ko pesa yo pe mbongo eloko ko yekola ka yango wana olero wana ko yako okoya kolia ndunda ngai non ndunda wana ezaka na feti te okena ba reception batinga ngai puisque eza ngai na mokili yebaka ke étoile ya ndeko eleki ngai na firma na ngai na dembela na ngai wana osalisa ngai tozalaki denga ndote Franco azalaki star ngana ye ko apporter contribution na ngai l'histoire à OK Jazz. C'est vrai comment que les Rwanda, ce qu'on a dans Sali, ce qu'on y a monnaie, ce qu'il appelle Simarubuni, tout le temps c'est complété bien. D'abord, il y a que moi, je vais expliquer que OK Jazz en Franco Bazami Balete, Kakangai Oyo. Mais, Baweli, Baleki, Basali Nini bon. Gana Mokolo, na papa. Mais, Papa Simaro, pour Banzembo et Franco Missou, c'est Zalaïko Bimaloko, la Moutaza, ça la provocation. Mais natango wana pe bambo akela ya batu na kati ya orchestre moko kake banda ko salama lokola nzembo nini tozwi nzembo ya Vic Long wana zaki sona bisote tango akeko beta eza mbo akela o Franco pazongi saki na mbo akela c'est-à-dire baleki lelo bazala ba artiste Franco azalaki penza artiste Franco azo banga concurrence na kati ya orchestre te kutu au contraire zo pese makasi oh di tonto elanga oyo tokoni na yo Vicky Longomba yembeli Franco ayebaki ke Vicky ayembeli ye OK elanga oyo linye loba OK jazo yo to sali ensemble mais Franco ayozongisela ye balingaka ngai te o balingaka ngai te balingaka ngai te na baninga tokola mpona sombalo bomengo na ngai mondele akende monsieur Basile otatombolaka Franco kamwa lolendo mususu yaka na mwa ba nani mais suka nango yaki nini Longomba ye koyemba invocation lelo to swana lelo binemi bakomi Alexis Kikulutu
yoka nzembo na malamu omoni ntango na lobaka soko lingo yoka nzembo ya Simaro soko landaka Simaro yoka nzembo ya Simaro na maloba alobili yo nini pe atei yo nini na kati ya nzembo na ye. Alors parce que okomi pe banzembo ebele na ba émission to sala kala kala oyebisaka biso Franco akoma koyemba likolo ya kanda ya ba musicien ke ba oya boye ba yemba te ye moko aye akoma oyemba yo eyela watambala moko te ozwa pe micro te na sapato lanta numéro na yo lataka soko lataka 44 etika na 44 soko lati 43 ekoswa yo 46 sapato ekobima. Nzambe apesanga don ya kobeta kitara kosala nzembo kitoko mais apesanga mongongo ya kosepelisa bino te. Pourquoi naza lokoso te na niveau wana mingi bameka basuka na nzela 33 non Franco akomaki koyemba c'est vrai mais Franco abanda koyeba yemba même tango bazalaki na orchestre loningi savant ekoma ok jazz olingo nanga na Béatrice atambeli bat mosusu ezali o Thérèse soko ozalaki na tilo yo nazana yango mais abani komi pesa pona lolaso ya tango ya Kwami bango na Mijos. Pour Mijos azaki pe moi révolutionnaire. Mais a décidé non. Donc on beta na matete na bara de Wayon. Na bara de Wayon bato ba tondi na quartier Somboloko. Non, Kwami na Mijos wali ba uya na bango te. Enfin ba yebisite me ba ye na concert bato ba tondi. Franco alobi nanga Simaro toko beta ina koyemba akamati Petit Jean technicien na biso kufa muninga moko to benga kizenga Batch Jean Pierre azana Paris nzembo boyembi aboyebi yango ya bino bana pesa ka réponse kana koyemba Franco aliki tala makambo a Catherine non concert esili atuninga Simaro concert esili te esili ngabe esili abibongo nini elo nyo esili ate non azalaki alingaki mosala na ye pe abotamaka na yango lelo soki totali na makambo nyonso esalamaki wana Papa Simaro échec ya OK Jazz ezalaki nini na tango wana na tango ya Franco échec ya OK Jazz ezalaki te po to conquérir Afrique mobimba ketina États-Unis Europe lelo bana baza komisa Zénith nini biso to betaki na Bataclan mbala boso na mona moto aza kosilika parce que to beti bato baye ebele et comme à 5h du matin to kata concert ngam tazaki chef d'orchestre na yebisiki bakata bato basiliki ba botoli ba guitare Franco momena sa rido Simaro waneza yo moto za buka moyo calmer bango nini batona balobi biso to wuti na mboka musika metro na biso banda kotamba na ba 5h 6h yo kati concert yo kola biso epa wapi to mondela bango kamate ba to bete concert 17h du matin et Franco échec na monate c'est vrai ça pas na moité mais échec Franco d'abord alinga kilka parce que Franco azaki mosali tozalaki tokomaki biso mibale c'est ce qu'on a ngamba baninga kuna basali penzembo natanga kaka côté rochero asali nzembo ningisi Simaro oki baninga kuna ngambo te bon biso zosala nini côté na chambre te après na côté na sali nzembo te ko bima orchestre zonga na isika nango. Alors Franco atiki biso akei et sima ya Franco tomoni nyonso tokomona sima ya Franco bana oke o ezalaki kombo tozalaka koyoka déjà kala et kokoma orchestre et bandeko baye po ba travailler na Papa Simaro lokola azalaki na ba préféré na ye atikali kana ba o na ye aboyi ba o bayaki sima net bandeko lokola que son âme repose en paix bien le Jean de Dieu Madilo oboyaki a intégré bana oke oyebi autour le bana paix à son âme Madilo d'abord azali mwana parce que maman naye azali grande sœur à maman qui l'a ni mwasi na ngai mariage ndako Madilo epa to vandi oyo Jokala ayambaki nga na émission ne moko boye tango azali côté ya Chaniki kuna alors a posé une question en pleine émission
Papa Simaro ndenge nini yo Madilo yaki po mosala ensemble oboyi nabi Madilu azana kisasa eloko kwa kosala lelo belobengaki Madilu otie na chambre moko kuna boye lokwa ngaza na plateau obengi kaka ye système yako yako makambo Papa Simaro azoloba mais na âge na ngai na respect mokili epesaka ngai na banda koloba makambo ya Madilu alors qu'il aza vivant organiser débat moko oyebi eloko wana bozaki témoin Madilu alingaki kosala na biso na banda oke te Madilu alingaki asala nani na ye comme en solo il se sentait capable dit moi si ya Joski akufi toza matanga na makeba na keba na wana matonge bamitie nyonso baye na basi na bango namoni Madilu te me namoni mwasi ya Madilu mama Biya azwa ye awa na kabalo awa mwana na ngai Biya me nazomona papa te papa asalaki dongo papa na ye asalaki makrise moko aingo akendeki mbango wana ba Congo asana ah bon nayebisi nga te congodialogue.com www Congo Masolo Congo Kosolola.com kitoko Bobby Ronaldinho le King is back bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission na www.congodialogue mamba sika di nzete za nango ya kala me makasa nde ya sika